MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande ko babolingo. Ils allaient wa bino la gardienne du temple. Balobi les troubles qui troublent. Quand on cadre actualité, bino webi FBI. Faut avoir information à source. Faut qu'on ait battant aux jeux op ça va précision. Voilà. Dossier tonton Jaco na ebisa kiyo. Bomba ke obimisa loboko. Ngana ndimete ke konla okoma na niveau. Ya okene osala découverte. To pe ko bimisa la biso mabombami sur notre belle sœur Laure Veda d'Almeida la portugaise. Baby Singaï, mère. Maman Laure, c'est une femme battante, une femme courageuse. Car on était Esther Ngala Singabi, ok. Le babou à tonton Jaco, il y a bajara, ba femme forte, ba sobe boluka. Babi non, oui, pourquoi? Nabi na ebiten, parce que Jaco, yé, basine ba sponsoriser et ngabi a té, boutique là en tonton Jaco. Tonton Jaco, c'est un homme. À Salaka, directeur à Siena Fachi, Babsinge Lobby lo côté mère. Bakaboni na ngalasi. Parmi Banko Koso Bakutani na Bazwami. J'accord botter la ngalasi incompréhension parce que ngalasi a voulu c'est bon. Est-ce que lui qui n'est pas Bakaboni on a qu'il a bagné ngalasi? Ah mais bon, non ouais ma solo a dit ali kelimba mais tellement émo a expliqué ingate. En tout cas. Naza ba précision te a kela bani ongo a Esther na passe mère maman Laure elle a divorcé depuis 2011 mère de 4 enfants elle gagne bien sa vie à Eboluka donc Nazana c'est une femme assise et là peut-être azaï na moteza Joe ok donc c'est que soka pesi motema à mon clair. Abima baby singa mère, Jaco c'est un flatteur. Le monde ba gigolo, ba rolamba, basi, ba ochalito, ba roloba. Déjà tonton Jaco c'est un parleur. Bon parleur en magnola, langue de Voltaire bien. Hein? Moi va tendresse belé. Darling. Encore le français, on a pile. Hey. Darling, je pas le petit pamba. Darling, je pas le petit pamba. Bon, mon français, ils ont la goumoko et on va le sur conjuguer verbe t. Ah, désolé. Non, mon bal, sur le conjuguer verbe t. Eh, désolé. Désolé. Bon, mon français. Tonton Jacob Balobi, ayebi ko caresser l'itoyi. Na maloba encore moi c'est linga maloba on a mis sur matière coloca na 4 sentiments et donc eza bongo de des ana balobi ndenge zana akiko lela lor akoliaye na 24 ngabi mais attendez basi nyoso ba ndenge mote mère Jaco ayebi cop c'est un maître bon wana eza bato balobi ok bino boyebi nga na yaka na beti lisolo. Il y a un Obama et puis na souka na pesi conseil. Ce qui est vrai, bato balandaranga ba se retrouver. Et la famille, il y a des gens qui m'appellent inbox, qui m'écrivent pour nous donner un conseil na ba couple na bango. Parce que bazora ya mutuya. Bino bato ya ba lobaramba. Oko matsa vitesse. Mon quand des vidéos ils ont le baboui. Ils ont une option au bac sa vitesse. Oko matsa par 2 par 3 et qu'elle est rapide. Ok, on a placé ça 10 minutes et qu'on ça le 3 à 4 minutes vidéo est scellée. Parce que encore le bamba monté. Le bamba moi c'est rien le bar et c'est venir fona jouer la montant. N'expliquer n'est singeli. Donc si on a besoin de rapidité, il y a pas de souci. Heureusement TikTok et telle option et ça l'aura déjà battu belle baïba qui était de beau bac sa vitesse binomoko. Ok. Bon, on a appelé ça dans tonton Jaco conseil. Tonton Jaco,
En tout cas, moi personnellement, je respecte Koyebi. Tout solo laka, en tout cas, je linga mingi. Et au salon, c'est mon lelo, au sens où moi, si mon boya bien. Vous vendez vos balani parce qu'à un certain âge, ventir, blague, ils allaient sous na tinate. J'ai pour ça na vie, j'ai pour ça na. Déjà, tant l'équipe déjà va 50 ans, vous avez sous BBT, vous avez sous na âge, il y a 27 ans, il y a 32 ans, au baya kaba salamo ba pipo, ba kukule lombe yayo, lelo yangai. Il faut l'accompagner, c'est important. Biso to voter maman alors, to sepel nae, azaki toko, vrai chéri. Malgré la moni photo ne mobimba na mte, mais comme on a moni le lungi na nzoto, on dirait na terre bien. Mais bandeko FBI so photo ya maman alors veda ya mobimba. Et au sala bien parce que ma mère to ebie to mona kai to ebi mobimba nae. Tonton Jacob ngai prière na ngeza ke ovanda na mère. En tout cas, ceux qui ont battu baiser à solo, non singa na yo, au réfléchir des fois. En tout cas, au meka ko tia sérieux, na lobito boza moins sérieux. Par rapport au bat bazolo baso eza bongo prouver bon le contraire. Ceux eza bongo te prouver bon le contraire. Parce que na soleil na yo le bilan ke non. Tout ta bota la nenza marobatela. Si membre aussi les rois boutir bon au publier mère so au sale mandi on tout que vous allez c'est mingi parce que na minute on ndenge za boy compte rebore bandie donc ceux qui karato yo ki nyam ata ceux qui mto za mabe ba ko bambo mabanga to obikate oko bikate parce que ba live ke ezongi ba to diamba ba profiter ba ko ngolo ba n'importe quoi na ba live ba si aba meli bangi. On va n'importe quoi en live. Tonton Jaco, il y a personnalité. On va te respecter. Donc, tonton Jaco, tu as sérieux. Maman alors, qu'on def sa tonton Jaco mbongote. Qu'on kabele mbongote. Oh chérie, prête-moi 1000, donne-moi 500, je vais rembourser, ne donne pas. Bino boye bilor, bouti de les vidéos, parce qu'il y a des billets, dans le biscuit, dans le monde, il a été. Maman alors, Veda, d'Almeida. Évitez comme pour la suite comme on solo to ba ko le ba bambele comme en portugais mama o ba quitter ko def sa tonto ja ko mbongote ko kabila epe mbongote moi c'est kabila mobali mbongote mobali asalaka so eza ke noa ozu mutu mo boye azana elokote na cadre kara ke no po o booster o relever moi pente o ko pesa po vous avez la confiance topé vous solo li asa le mo boepo et ça la moi mais Jaco travaille ok il gagne sa vie bien donc il y a des fois fournir parce que ça la bon ba cadeau bolingo a te wana vous avez droit vous avez raison vous avez tina parce que ma balov na mon aime selon des tambolaka que obimi penza boyo kutena montre-moi bien na ba Rolex molimo kiburu chose obima yo kutena bodimo bien compte toto jawa lunga alula rolata okutena moi casquette mon chapeau moi bien mon survêtement mon sobel chéri na cadeau c'est moi parfum et à bolingo moi boxer et alors voilà na pikichote voilà en tout cas il faut ça pour un endroit pour et nourrir ça à bolingo mais bah j'ai oh chérie, je te fais un transfert de 1000. Maman, R yango. Oh baloba kito yeba kite. Oh non chérie, là j'ai besoin de 1200. J'ai besoin de 500. De 100 mailles. Copiate. Non seulement ça. R mogo. Nous voyagera. Bien non chérie. Ticket na maille expirer. Na raté vol. Na besoin de soumettre un pied. Combien 700 balles. Soit ça les mêmes balles, encore des fois d'explication. En tout cas, banda déjà ko benda filmer. Oh to loba kité. Na réseaux sociaux ça m'a solidarité féminine. Tonton Jaco c'est mon vieux. Mais net yo zande on a moi si j'ai intérêt à koyana timbisa yo. Malgré on se connaît pas. En fait c'est ça. Tonton Jaco olimbisa ngai. Mais sinon c'est ça.
En tout cas, na tombé une bonne chance. Bon vent, nzamba sunge simbe ça bien. Bando balobino mère tika tonton Jaco, ça les choix bien. Oh aliki darlinga bando ko boteza relative hein, botika darling kimia. Bote bando babolingo certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu la famille, tout ce qu'on a le bel comme insécurité na Congo Kinshasa. Je crois na sala vidéo mo hier awa na meka ko lobela na tshela ibino sur na tshela ibino pardon vidéo oyo ya voyaka bamba ndenge ba rataye ko kidnapper ninga s'échappa ki pena beta mino lisolo ya jeune fille moko ba kidnappa ki me azo ki chance ya ko échapper ba kimisa ki e na zuba vidéo mo belé lelo ba kangi quelques kidnapper ba bana mibali bandeko so ba yebi soto oyeba te déguisé en femme ba tie ba mabele ba tie ba bil ba suki basi sexy et donc bazo utiliser bango to pe bazo se passer pour des filles ou encore des femmes pour ba gena séduire mibali et ko senga ba aide et diger sunga na boye et puis après nde bazo zoa bato belé et ba stratégie est tellement mingi en place na ba mandat d'amener au va nanda ko bomoni bato mo ba yeli nanda ko ba beti porte koko tozulu ka muto songolo ba okota na ba réseaux sociaux net na Facebook mingi bato mingi ba utiliser ba kombo na bango complet nom prénom poste nom ndenge ezalara et voir même la date de naissance parce que bato musu ba utiliser réseaux sociaux te ba information ezara privé wana les amis na banor lo bato belé je calmer les enfants na banor lo bato belé ba utiliser réseaux sociaux te ba information ezara ba tchanga na privacy to pe na privé bato mingi ba raté des fois ezara exposé ba zo date de naissance na ba zo kombo na yo complet ba saleli au mandat d'amener kaka ndenge liboso ezaki kala bobi ba période mambo ba kidnapping ba kaba et sala rage et ezala pe bongo bando sala ba système wana ba reçoit information wana ba yelo mandat d'amener et du coup soza maele était au même na loyenge OK libela osonga te et ba se déguiser na bana basi quand na auto expliquer bino faut faire très attention mamba ko edara batu bana basi na nzela surtout yo faible so moi sélection kamino baza mibali balati ba mabele batie basuki tout ça vraiment c'est compliqué. Et veillez sur vous-même quand vous avez une l'autre fois. Avant bimasambe là parce que mto battre là et zanzambe. Vraiment la stratégie est tellement ébélée bâtie en place. Bazo jouer la bateau, bazo kangela bateau, bazo kidnapper bateau, bazo boma bateau. Un petit un petit à moi c'est un message quelques jours passés na début de semaine au Kele Mawa. Orphelin de père et de mère. Atteint n'a pas si il se débrouille, il est dans les trentaines, hein? Plus ou moins 30 ans, 28, 30 ans comme ça. Est-ce que c'est aussi 30 ans? Bon, on est à l'équipe déjà 25 ans, dans la catégorie. Dans ma salaire ngolo, à salaire à la banque. Ma salaire pas malonga te mais à tchamo maïle. Je crois que un petit travail, à tout le salaire. Il travaille pour lui en fait. Et il y a un grand frère na balé qui naï. Bana ba uta na bango kasai. Bino bobika bamboka tiende ba eba oluka vina ba kino wana. Cabine tout ça et bango ba sala ba biloko wana ya ba transfert ba monnaie et autres et ba futa ke ba pourcentage. Donc après ça bango une somme ya mbongo ya moi ebele ba balolaka ba pesa ba pourcentage. Et ça liké petit ou à travailler ka o azaneti leader ayene obimsa mbongo na banque mbongo akebimsa mbongo na banque et c'est en francs congolais so il combien des millions de francs wana dans les plus na dollars et ça dans les plus ou moins $5,000 5,000 et quelques mikolo yo na bossa na ut kolobela likambo bandeko bo ina obimsa mbongo belé na banque bossa très attention Congo za pour là batu mingi bazo kufa tozomona on a ba Facebook partout pour que no bimsambo na banque donc c'est clair que batu belo ba travailler na ba banque baza en complicité na batu mabe
OK bimisa mbongo bele boyo ko esanga professeur à université na zo ko tout temps ça la émission à té plus ou moins un mois passé tata moko professeur à université à monene na Kinshasa ce qui IPC ba boma ki elikola $3000 ano bimisa mbongo na banque na butu ba criminel ba ina ndako nae geno abimisa mbongo le père a kamwe OK abimisi mbongo moi c'est te kaso ba bijou ba vide moi si ba zuna ba bilo on na ba bijou comme ba criminel on ba roma na molimo yako viola rabasi so ba yo sala opération ba a une tendance à simba moi si nae comme tout homme qui se respecte et lui il a voulu intervenir à défendre maman balobi il paraîtra soit qu'il était pour bêta criminel boto ebité so peto benga ngom voûtement parce que ba criminel ba zaina mendoki c'est comme ça ba bêta qui masasi ba criminel ba ebineni papa ndo misambo 3000 na banque do bato belé ba oza la victime ya ba marambo yo tant ba okebi misabambongo do le petit eno bi misambongo ba enlever ki na nzela ko enlever ba botoli nyonso et ba bingi famille les garçons a salenga vosa olela de son atie no boka ba vosa nazo lela mami yo abi mère na habité soki lisumu nini tope lobe ba bilo mo bangala mo ya ma penza ya pasi makasi donc muto bundi ya mekaroluka ba famille ezala ke kiaku yayo yaye ameka bimsata moi mutu franchement il m'a fait pitié ba enlever moi on bal bazu déjà nyonso ba enlever bazo senga susu $3000 ote faut ba pesa 3000 pour batikai nzamba ara malamu tanga ebisinga bi bon tout sambela que le Seigneur intervienne le lendemain ba eko kakola ono bo pesa 1000 ata 700 rozwa bon ba famille ba se mobiliser ndenge ezala kaka moi 100 moi 50 nande ba robwaka batikage c'était hier je crois hier ou avant-hier bo sala très attention bino bo ke bimisa ba mbongo na ba banque surtout ba mbongo ya ebele ay on monde bato ebele ba idéologie o bomba mbongo na ndako bien que eza peka safety eza mawe eza pasi pona mboka message ya motu ya onalina lancer to pena pesa na suka eza nazoko senga to pe koloba na ba Kristo nyonso l'air est grave na baka neti auto na on a Congo actuellement et il faut qu'on ait une intervention en Zambie. Ah oui, parce que l'État ne peut rien. Parce que dans la société il y a peuple on a un kidnapping boyoka ba autorité ba na kati ce qui fait ça penda passi et Naomi tuna nazo batena se situer wapi soki mokonzi oyo aza censé ya servir mboka pona bolamo ya peuple ya azo contribuer na destruction na malheur à peuple a kufa je sais pas si on a rolo baneti nini na en tout cas na habitation Naomi tuna motuna o na profiter na pozango a mambo le na mboka wana surtout par rapport ya ba kidnapping oyo na tout ce qui est insécurité parce qu'à part ba kidnapper wana bino boyebi mambo ba salité et ba poubelle ndenge wana kutu za kutu likambo so kolobela te mbula so ebesinde ba degezo sala mbula mo to beta na kin lelo ba mitu kezo chola ba biloko wana nyonso fachi aza au courant so aza au courant na habité a mi lobela nini a loba nini décision neza nini azo sala nini en fait c'est compliqué dans Congo to zo yebate total ça va plutôt ça nini bandako bato ba obuka o bozo mona na bilili bato bazo lela on dirait ba bébé ba mama mikolo na ba tata mikolo bazo lela on dirait ba bébé fachi azo au courant ay a loba nini fachi ovanda na poto za mwana poto est-ce que ba mambo boye vraiment na poto existaka so il était avisé abuka immeuble pour komi ya kala to pe pona ba réseau songolo pakala mais bazo ba mesure pona bato wana te bino boke buka banda kwa batuka boye sans qu'on remplacer les bango bisika mususu ata so bo avertisa ki bango ke bo buka OK d'accord sko ba OK wapi solution ni bozoli bango parce que ba somba ki mabele
basomba banda kuana ba mabele basombi mabele zala ya leta do bazo mikande pa na leta na oka mwa komona ba commentaire ba tumisusu likambuso komeli ote oye bate natali ngonga parce que nazama les amis na bana woloba boye ba omi batela bat ba ino bomba bambongo belé pe ko bimisa bambongo belé na ba banque bo sala très attention et comme na kongo ke obimisa bambongo belé na banque ba to banque bazan complicité et loko elekelanga c'est vrai bilembo tango asuka niveau ya motema mabe o ekomi na mokili ya batu ouf wow mon dieu pardon na sisa na roloba yaya ozoke zombongo na banque sambela makile eso zingo bato mabe ba mona ote ba ozala inaperçu oui c'est possible nzambe à préserver yo na balolenge ebele ko bimsa mbongo ebele na banque très dangereux et ba transport public lobi na lobaki bo mata ba transport minene ba bisinga mama ezo kipete même na ba oyo wana danger za na ngokaka surtout ba moto ba ketch éviter otambola butu surtout bana basi bo éviter biyenga moto asengi yo aide na nzela oh pardon tantine yaka suki sala suki nini to tonto s'il te plaît moi mwasi moko pardon naza na problème moko suki nini su bana mbali so bokenda koluka nini bozaka ndenge bo se déguiser en femme aya asengi yo aide moko boye et na esengela ngo ala kisio net mo faiblesse mo boye mo net ke non ah petit oso na sungi de ce que na obeta mo chuki to mama ngo ndenge ezalaka nzo ndozo e bateke piège okay olanda yo kino obeta chuki bazwi ba kidnapper ba enlever ba kenayo ebele bazokufa ebele bazoboma bango ebele bazosenga ba famille mbongo so mbongo emonani batiki yo ba témoignage ya ba victime ebele oyo ba famille verser mbongo et puis batiki bango ezali image bozomona wa bana mibalo baba ndeko ba uta ko enlever docteur mona petit frère nae basengi soki $10,000 ou plus selon moi bongo 10,000 ou 30,000 na famille comme moi mbongo ezalaki ba pesi bango mbongo mais malheureusement les petits frères ya docteur alinga ki aluka s'échapper akima ba betie masas même moi na oyo na pesi mino témoignage hier alobaki yango tango ba se sentir en insécurité na bande ko msuba zalaki wana basi balaka bango babina bango awa ko palangana te so salaire ka okimi mbango babeto masasi aba kima mbango te donc meka kutu ko kimate même tango garçon o akimisa ki et na zuita ya poster bino vidéo na te mais c'est important na chango aina ko bomba e place mo boy alobi na e boy ko meka ko fungola te jusqu'à ce que ngamona ya na fungolela yo et so meko kima mbango na zambo ba obeto masasi parce que koto bat bayara te leki ya docteur ameka ko kima ba bomaki famille pesi mbongo batiki docteur botala nde mokili mambo botala mokili ndenge ezalaka ta balobake karma existaka criminel ya mukrima kidnapper mwana na bande kobela akena mwana na hôpital siko muto azo soigner mwana docteur oya kidnapaki à reconnaître docteur te docteur à reconnaître nde docteur akene na salle mususu ake ko benga police nde baye batie maboko et azaki obligé à la sa place ndeguna azali bazui bango batie bango mbale maboko ya mawana ya passe ezaki na Congo ba otika na bango ba otika na bango et surtout que mambo yango o bazo sala ya ko kidnapper bato na ba konzi mboka bazana kati ah oui depuis ba période bakaba toyebi yango ke yayi des agents oyo bazaki ba complice Mavrondo chef à la police à l'époque ba transférer à Batinda na province pourquoi parce qu'azara complice et na place ba longole musala ba longole ka ba déplacer kaka mais c'est clair que bisika wa continuer cop et à mawa et à passer yango na lobaki na vidéo na nga liboso na opesa message pas ba chrétien so za vraiment vrai chrétien
so oza vraiment na souci ya mboka, so oza pe na so oza na souci ya yo moko pe, parce que bomoni makambo Congo so olobi okipe te ekokipe yo, so olobi etali yo te ekotala yo, parce que mokolo ndeko na ozala victime, mokolo yo moko ozala victime ondima te. Tant so oza libanda mboka ozolia frite, ozomela soki eloko nini, champagne soki nini, soki whisky, etali bango na Congo na bango, otika ba cousin, otika ba tante, otika ba ndeko kuna, bino nyonso te boza koto mwa basushi ezali, mokolo bakobenga ba yebisi yo ke cousine na yo ba viole, so oza pena na motema bomoto esa ka pasi. Donc na oloba na ba vrai chrétien état ya mboka mambo zolega na Congo actuellement, il y a que Dieu qui peut intervenir. To bondela to lele pa na Nzambe alongolela biso ba nyonso ya ba incompétent ya mitema mabe a remplacer bango, parce que solution za souté soki ba konzo baza censé ya servir peuple, mais ba osala ngote bazo détruire peuple, bazo sa peuple bambe ba oboma peuple, sikobo ebisanga to s'attendre na nini, parce que nous autres toza mando kité, toza ba solo ba phare de ces poto ke bundate, toza soki banani te, toza ba toto hotel mateto ke osala soki marche soki nini, et là peut-être to ko sala ezaka kolobo tozoloba koloba on tozoloba échanger lo te to bondela Nzambo yo ka prière Bible zoloba ayoka lo sambo to senga na ye apesa biso solution, to bazola biso solution na mambo eleka na mboka Congo. Ba oya ba trouble ba osa ba trouble na ndenge na bango, ba oya osala soki nini mutuna domaine na ye, biso ba oto yebike lo sambo eza na capacité na possibilité ya ko changer ba données, to bondela Nzambe alongolela biso naza clair na maloba nanga bakonzi ya mabe, OK, to yebike moko mibali misato ya malamu bazali to pe bakozala, mais le fait que ya mabe eza ebele ta mususu bana pe baza étouffé. Donc o nyonso aza ya mabe a contribuer na malheur en mboka, sambela Nzambe à intervenir, parce que to continuer boiti wapi mais ne bota niveau de mboka komi invivable, Congo komi invivable, Kinshasa capitale kolobate kokamwa on dirait ba mboko yo ya ba Amérique latine wana o crime ezala on dirait ka mususu wana to ebite to kimela wapi to sa neti nini, franchement ça craint. To le Nzambe ayo kamara siko ba bilo waboy so ibo Nzambe zaki ya solo na mboka ana basala Nzambe to yebi ya bakombo bazaki serré na place ba kino kolanda ba mbongo ba kino koliaka ba 10 na ba présidence et autres, balanga bata ba organiser ba journée spéciale to elela ta Nzambe na ba stade to ebonde to ebela ta mawa Nzambe, meniti bango pe bazaka parmi bato bazo polier mboka ba okiltise na ba okiltise solo banini tant aux okiltise au servir diable, n'est-ce pas? Voilà na bandenge mo boy bango tout ba contribuer na pollution spirituelle et puis ils ont se manifester physiquement. Ba coutumier tant ba ke sala ba incantation awa na cimetière ba ke ko invoquer ba mort pour na soi-disant sécurité. On a ça la vidéo non plus ou moins 2 mois passé, qu'est-ce que je vous ai dit? Résultat yango na yebisa ki bino ba ke ko tumbola to pe ko bebisa sous, donc insécurité tozo bika et comme on habite ce fois combien exactement ba négocier na satana te ba sollicitera diable te asunga a l'actionner ta sungi a ya squat baby sous bien parce que au mona au mona fois 60 ne mam tozo bika yango coupe du monde baloba yeke non ba prière ba osala na eza pe poto zo coupe ezaki nini oto uti ko longwa ata so to gagner na biso ba coupe on a passé to pe to gagner raté, mais to za même na moi chance au demi finale te ya ko ke moi finale botala to longwa na e bandeli malédiction bandoki mboka mobimba, donc compliqué ya o moni Nzamba ko penza ma va intervenir sinon te pasi na mboko Nzambe ayo kabiso mawa pour mutorochela motema zatin. On va faire confiance à qui? Si quoi bilo on est aboué so balobi ba critiquer non bozolo ba mabe so yo critiquer
baye ofinga yo bilan ya faci na bamambo nyonso bilan bafaciste boza wapi toza wapi parce que nga mpe nalingake bilan kolinga moto eza mpe koloba nde so mabe Zambe na boya olatike mo vandina bosantu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pokwa Zambe na boya olatike mo vandina bosantu ozinga mina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pokwa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.